breaking news. Quitte les pouvoirs, quitte les pouvoirs. Breaking news. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre les camps. Tu auras des amis, Kabila. Si tu nous laisses dans la merde, quitte le pouvoir, Kabila, nous te disons de quitter le pouvoir. Tu es arrivé trop mal. Tu t'es accroché. Aujourd'hui, tu as tout gâché. Tu auras des ennuis, Kabila. Si les choses restent ainsi, quitte les pouvoirs, Kabila, quitte les pouvoirs. Breaking news! Quitte les pouvoirs, Kabila, quitte les pouvoirs. Kabila, tu as vu si on a le pouvoir. Si on a le tête, on a la makati. Vous allez vous brancher la Breaking News avec un proverbe de 30-30, le pasteur de la diaspora. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Biso l'Afrique aussi du Gaza, Solelaka, Nabobina. Quitte le pouvoir Kabila, sinon ça va très mal tourner. Vous allez voir en direct à Breaking News. Vous recevez par Samona Biso na www.sentinelerdcongo.com. Wana vous recevez Proverbe 30-30 na kati ya Masolo ya Mboka. Alors, Breaking News, il y a lobby, botali yango ebele, bobengi ebele, nazu ba réaction ebele, pe na kumisi nzambe parce que bozo comprendre. C'est-à-dire, Proverbe 30-30, aza mutu a vérité, alukaka vérité, azoluka bandeko, oyo balobi bazosalela nzambe, babunga nzela, bazonga na nzela, mais aza ennemi ya moko te. Alors, Proverbe 30-30, akangelaka moto kanda te, Proverbe 30-30 ayaka koloba vérité. Nalobaki yango que toza na ntango ya bitumba, toza na ntango Kabila asalaki position na ye, toza na ntango IDPS asalaki position na ye, toza na ntango tozozela siko position ya ba soi-disant opposition. Alors na ngonga oyo IDPS elakisi position nango, Kabila alakisi position nango, etikali siko tomona position ya ba oyo ba bibengi ba vrai combattant. Alors ba vrai combattant ya Congo, ba vrai opposition ya Congo, ba letikali siko na maboko na bino. Ndundu eza na makolo na bino. Eloko nini botikali nango kosala? Botikali eloko mosusu te, bozala discussion kosala te, basi bapesi bino position na bango, eloko etikali ezali bino bobenga na Kabila na pouvoir. Donc ye moko alakisi bino ke aoke na élection te, alingi glissement, IDPS ezo accompagner ye, to ezo traître to yebi te, mais position bazui ya reno dialoguer na mutu abotola bango pouvoir, na mutu oyo aboma bato, na mutu akangi bato, na ba fausse commune eza na bibembe balobeli eloko te elakisi batrahir. Alors espoir ba congolais etikali sikoyo na vraie opposition oyo tozomona ba Fayulu, tozomona ba Makila, tozomona ba Mokia, tozomona ba vrai congolais, ba oyo ba boyi dialogue, ba boyi élection, ngonga ngoyo poto yeba ke boza ba vrai combattant, bo kota na histoire, bo se révolter. Parce que ba olenga nkoi, bato ya papa na biso bo olenga nkoi doyen parce qu'après tu sais que déjà olenga nkoi. Olenga nkoi yo tozo reconnaître loko la fiche, nani la tête de fiche, loko la tête de fiche, yo za leader na bango. Tête d'affiche wana memela biso population wana libanda to benga na Kabila boko kango ndenge ba américain ba bagi yes we can, you can do it, just follow the way the Burkina Faso people do it, done it in the past. Alors
totanga nano ba analyse oyo nyonso tosali mpona koyeba eloko nini tokoki kosala mpona makambo ezoleka na mboka Congo. Tozokende kosala eloko ya liboso analyse nyonso totrouve na masolo oyo ezoleka lelo mpo totindika bino bokende kobima liboso ya kozwa population mobimba kokende na bango libanda. Alors nasalaki analyse oyo toza nango awa oyo ezoloba makambo nyonso tu ndenge ezokende oyo ezosenga bakongolais batelema bakongolais babunda bakende boye. Mon point de vue sur le débat IDPS et le dialogue. Chers compatriotes congolais, je dois vous dire que depuis 1982 jusqu'à nos jours, l'IDPS n'a jamais dirigé au Congo, même pas une commune. Nous savons aussi que M. Tshisekedi a assumé toutes les fonctions durant les régimes de Mobutu et d'ailleurs, il est le cofondateur du MPR de triste mémoire. Alors, Oyo, c'est important, na bandana oya liboso, ezali yangoyo, bolim sanga pona komara trop, alors, pona bandana ebandeli pour tout se comprendre. Alors, mon point de vue sur le dialogue de Kabila, IDPS et consorts en RDC, chers compatriotes congolais, avant de parler du dialogue initié par Kanambe ou initié par la communauté internationale, nous devons d'abord nous poser les questions suivantes. Un gouvernement qui a une majorité absolue au Parlement, Assemblée nationale et au Sénat, a-t-il vraiment besoin d'un dialogue pour diriger le pays? Tout le monde a la question oyo. Gouvernement ya Kanambe le Rwandais a salanio surtout à soit part des lions. C'est-à-dire, aza majoritaire dans le Parlement, aza majoritaire dans le Sénat. Alors, si vous êtes majoritaire dans le Parlement, vous êtes majoritaire dans le Sénat, vous avez un retour dans le parti pour vous êtes majoritaire, vous avez décidé de vous appuyer. Alors, pourquoi Kabila a entraîné Batumususu na dialogue wana? C'est-à-dire, na dialogue wana, bazoluka, basa la consensus moko, oye gotinda ke, basa la gouvernement, il y a réunion nationale. Et pourtant, depuis Kabila a pouvoir 15 ans, a changé le gouvernement ébélé. Il n'y a même pas un mois passé, auto changé, matata tout, de matata 2 secondes, matata mi balé. Kabila est au pouvoir depuis 2001, disons 15 ans alors. Pourquoi Kabila ne veut pas choisir son dauphin au sein des majorités présidentielles pour le propulser et le permettre, ces derniers, c'est-à-dire les dauphins de Kabila, de faire sa publicité, et cela à une année des élections présidentielles. Ce qui Kanambe azalaki mutu esalaka bien, azalaki na conscience, azalaki mutu na bomoto, asali 15 ans, akomi na suka manda na ye, akobimisela biso dauphin na ye, dauphin wana nde akoya kolakisa ye na baélection mpo ye Kabila na une année oyo atikali nango asalela ye publicité mpo toyeba ke dauphin ya Kabila ape perde eza mutu songolo. Mais le fait que Kabila aza même pas na confiance ya bato ape perde ya kobimisa dauphin na ye, c'est-à-dire azali dictateur oyo alingi atikala na pouvoir ya libela et ekokamwisa biso te parce que azali entouré na bamobutiste, azolanda kaka schéma ya Mobutu ndenge Mobutu azalaki kosala na MPR. Donc biloko yango oyo ezongeli lisusu makambo MPR. Alors à peine quelques mois, Kabila vient de former un gouvernement issu des concertations nationales. Alors pourquoi faire un autre dialogue qui a pour but principal la formation d'un gouvernement d'union nationale? C'est-à-dire, tant que l'IDPS saison ni marocain de dialogue, wana soukarango va aussi sa formation et un gouvernement d'union nationale. Par quelle magie, Kengo Wadondo, ou Aza Congolais, ou Aza Rwandais Polonais, après sa fuite lors de chute de Mobutu, est retourné au Congo et est devenu opposant au président, mais il est président au Sénat. Kengo Wadondo, soka za très traité, soka edaki ba Rwandais na kotrahi Mobutu te. Comment Mobutu akimaka na Belgique batuni a non jeté au Congo pour aider un ami. Après hier Mobutu a opposant, mais za président au Sénat.
Comment un opposant arrose à la présidence Sénat, Nangonga Oyo, Batouana Nyoso tout balobi, Bazali, Batoubaya présidentielle, Bazali Batou majorité présidentielle. C'est-à-dire, la majorité présidentielle, Basala théâtre, Babimisi, président Sénat, Azana et Moutoua parti, Moutoua majorité, Babimisi, parlement, Azana et Moutoua, il y a majorité présidentielle, Babimisi n'a faux opposant Kamere, Naroya. Alors, pour quelle magie Ken Ouadono, après sa fuite lors de la chute de Mobutu, est retourné au Congo et est devenu opposant et président du CENI, malgré que la mouvance présidentielle a une majorité absolue au Parlement. Et pourquoi Kengo est toujours président du Sénat, malgré son mandat est déjà expiré. Mandat Kengo a déjà expiré, mais il a toujours président du Sénat. Par quelle magie Kamere, allié principal de Kabila, Boyebi livre comment pourquoi j'ai choisi Kabila, est devenu opposant. Pourquoi Kabila ne veut pas dire clairement aux Congolais qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2016 selon notre constitution qui ne permet pas un troisième mandat, et c'est là une année de fin de mandat. Pourquoi Kabila et sa majorité présidentielle ont voulu modifier la constitution en janvier en son article 220. Chers compatriotes, en répondant à toutes ces questions, toute personne avisée constatera illico que Kabila avait tout pris rester au pouvoir au-delà de 2016 et cela après 15 ans de pouvoir sans partage, de massacres, de viols, de non-développement, et c'est lui qui freine même notre communauté, notre pays pour avoir l'envol économique. Et le monsieur a fait la haute trahison nationale, c'est-à-dire à la haute du pays, c'est-à-dire lui, à la tête du pays, il a fait introduire le Rwandais, c'est-à-dire il a infiltré l'armée et l'appareil de l'État. C'est-à-dire c'est un crime qui peut être allé jusqu'à être condamné à la peine capitale, selon la Constitution. Alors, et en plus, son bilan est très négatif sur tous les plans, et surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et la souveraineté, il n'a pas sauvegardé l'intégrité d'un territoire national et la sécurité des biens et des personnes, car cela est la première fonction d'un chef de l'État. Première fonction, il y a un chef de l'État dans le pouvoir, l'exercice des alliés, à sauvegarder intégrité à ce territoire, les citoyens na bien na bango. Kabila a monté 15 ans durant à côte Sakaba Rwandais, yemo kasomba kabinduki na est na Ukraine, azo memango pour le Congolais. C'est-à-dire yemo kwa za premier kuluna. Le pays est occupé depuis 1997 par le Rwanda jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Laurent Désiré Kabila, ayant reconnu l'occupation, a dit la guerre sera longue et populaire. Et Laurent Désiré Kabila fut tué par lui, celui qui s'est dit être son fils. Alors, comment il a favorisé l'occupation du pays depuis 1997 jusqu'à nos jours? Le Congo est dirigé par les hommes forts venus d'ailleurs, donc Kabila, Kengo, Kamere, Ruberwa, Bizima, Bisengemani, Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Bisengemani, Ruberwa et tous ces gens-là. Donc le Congo-Kinshasa est dirigé selon les accords de Lemera signés par Laurent Désiré Kabila, Kisasa, Ruberwa, Bizima. En son article 4, les signataires de l'accord de Lemera cèdent 300 km du territoire congolais à l'est, au Rwanda et à l'Ouganda. Et d'ailleurs, en ce jour, c'est plus de 700 km qui a été cédé aux pays voisins. Or, la propriété principale d'un chef de l'État est de garantir l'intégrité territoriale de son pays. Bref, Kabila dirige bel et bien le Congo selon les accords de Lemera. Nous ne pouvons sauver le Congo qu'en commençant à annuler les accords de Lemera qui n'engagent que leurs signataires, dont 2 seulement sont encore en vie, Ruberwa et Bizima. Mais pourquoi les 2 autres Congolais, les fils du sol, les fils du pays, ont été massacrés? Donc, c'était un coup d'État pour prendre la possession du pays, parce que selon les accords de Lemera, les sous-sols du Congo et les territoires du Congo appartiennent à l'Alliance. C'est-à-dire que le pays a été vilipendé. De tout ce qui procède, allons nous libérer le Congo à travers les élections ou les dialogues
initié par les mêmes forts, les hommes forts venus d'ailleurs, qui sont les étrangers qui nous dirigent par défi. Non, les Congolais doivent d'abord libérer leur pays avant de parler des élections ou des dialogues, car, dit-on, la loi du plus fort est toujours le meilleur. Donc, aux hommes que, na Congo, tokoki kolobela élection te, tokoki kolobela dialogue te, soki nanu tobengani ba homme fort te, parce que Obama lobaki, ils veulent en Afrique des institutions fortes et non des hommes forts. Mais na Congo, tout ça dirigé par bande de criminels, oyo baza bacongolais te bayiba nationalité na naïveté ya bacongolais basinya bacor ya lemera babomi bango mpe sikoyo bazwi mboka na biso bakotisi d'étranger. Alors tokoki koloba ni dialogue parce que dialogue fo ezala congolais na congolais. Kanambe aza rwandais, kengo aza rwandais, bisema aza rwandais, vital aza rwandais. Tosala dialogue pourquoi entre temps biso na rwanda toza na problème te, biso toluki guerre na rwanda te, rwanda nde ekoenvahir biso. Alors elingi koloba ke biso ba congolais to bandana ko libérer mboka na biso na ba homme fort ko benga na bango sima to kosala ba élection parce que depuis 2001 au Kabila aboma Moussé Kabila tire lo élection moko démocratique et souveraine et salamate eza ba fraude orchestrée oyo eza ko nyokola ba congolais pe ko sa ko saka na ba congolais. La preuve seni lelo o eza bata c'est ya PPRD et puis baza na fiche électoral oyo ezali bongo manipulé, ezali bongo bousillé, c'est-à-dire si baproclamant moto ape perde ata boorganize botie basoda bakengela yango victoire ekopesamaka na bato ape perde. Et puis pe perde azo koorganize jamais baélection mpo aperdre yango. D'ailleurs alingi kokenda baélection te mpo azolinga glissement mpo Kabila aza prêt ya kosede même ndeki na ye te, même mwasi na ye te azala dauphin na ye. Donc yango nazosenga biso tokende ndenge wana. Alors, les hommes forts venus d'ailleurs ont été inquiétés pour se faire l'établissement de l'équilibre de l'occupation selon certaines urgissent les dialogues pour sauver le meuble et les Congolais étant en situation de force vont imposer tout ce qu'ils veulent. C'est la première option. La deuxième option est que si l'équilibre de la terreur est établi, les occupants peuvent prendre la fuite sans recourir au dialogue, alors en ce moment le pays sera libéré. À part l'établissement de l'équilibre des terrains, avec ses conséquences, les Congolais ont une autre possibilité de chasser les hommes forts venus d'ailleurs à travers une révolution populaire que Laurent Désiré Kabila avait appelée la guerre sera longue et populaire. L'exemple est la Serbie, Burkina Faso, etc. et Burundi. Et cette révolution populaire aura pour objectif principal de mettre les occupants hors d'état de nuire, parler des dialogues ou des élections. Dans la situation où les Congos se trouvent, signifie que les politiciens ou les Congolais qui veulent les dialogues ou les élections n'ont pas encore diagnostiqué la maladie que souffre le Congo et par conséquent, aucun remède approprié ne sera donné. Mandela et l'ANC est un autre exemple concret que nous pouvons illustrer. Quand Mandela a compris qu'il était difficile de libérer son pays par une lutte non violente, il a demandé à son peuple et son ANC de changer de méthode de lutte, c'est-à-dire le Sud-Africain a établi l'équilibre des terrains vis-à-vis des occupants qui sont devenus aujourd'hui les citoyens sud-africains à part entière. Et quand cet équilibre de la terre vis-à-vis des Blancs a été établi, les Blancs étaient minorités, ont exigé les dialogues de peur d'être exterminés par les ayants droit, dont la libération de Mandela et l'arrivée de la vraie démocratie en Afrique du Sud. C'est pourquoi la diaspora congolaise dans le monde entier dit Kabila dégage et non aux élections et non au dialogue qui ne nous permettra jamais de libérer le Congo, même si Kabila ne se représente plus en 2016. Le Congo sera toujours dirigé selon les accords de l'Emera, car les hommes forts venus d'ailleurs, des étrangers, feront tout ce qu'il est possible pour placer un autre Kabila qui sauvegardera leurs intérêts selon les accords de l'Emira. À bon entendeur, salut. Donc, à la binomo bomoni, na sali squelette ya boye sabino ke bakor ya l'Emira nde ezo diriger Congo oyo ezo lakisa ke Congo ezali sous occupation, Congo ezali mabe.
alors tokokokende na baélection te tokokokende dialogue te na bato ya boye eloko moko totikali nango eza kaka nini ezali kosala révolution ezali kobengana bato oyo ezali kotindika bato oyo ezali koyebisa bakongolais bato nyonso tu oyo baza libanda baleka libanda oyo bazali na kati ya mboka na biso lokola baopposant lokola baopposant ezali kobengana barwandais kobengana bato wana tokomaki lisusu boye opposition ya Kinshasa baza bien fixé mpo bazwi badonne tout ya PPRD na UDPS batikali na eloko kaka moko babengana baoccupant na bakolabo basala soulèvement populaire Blaise Compaoré opposition ezalaki lisusu te ntango ayebaki ke azosala glissement na Burkina Faso opposition le bacomprendre ke Blaise Compaoré azosala glissement bazelaki lisusu ata 2 heures te babimaki na balabala bato bakufaki me lelo Blaise Compaoré aza lisusu te mbala moko mpe na Burundi baopposant le bayoki ke président na bango azolinga kotriche babimaki na balabala lelo oyo bavandi banégocie départ na ye alors donc biso oyo tozali bongo bana mboka esengeli na biso tosala nini biso oyo tozali bacombattant biso oyo tozali baopposant je vois Martin Fayulu je vois Makila je vois kulutu na biso mpe doyen na biso olenga nkoyi na groupe na bino nyonso tu wana boza lisusu na likambo ya koluka konégocie te boza lisusu na likambo ya kotala na gauche to na droite te bosi bozwi go feu vert ya kobimisa population ya kobengana pouvoir oyo nauti otracele bino yango ke ata Kabila se représente te soki batie congolais vrai congolais akozala marionnette ndenge ezalaki pa Moussé Kabila pourquoi Moussé Kabila alobaki la guerre sera longue et populaire ayaki ko se rendre compte ke ateki mboka na baventurier yango nalukaki abalola lisolo mekomaki trop tard alors na ngonga oyo opposition ya Kinshasa toza na eloko mosusu tozosenga bino te tozosenga bino eloko kaka moko bobima na balabala tobotola pouvoir tobeta suma solo ya dialogue te tobeta suma solo ya libanda te parce que IDPS a trahir IDPS tokokote sirango te IDPS banda kala esala musala kaka ya Mobutu ya nyonso bato baza na bapreuve ke Kabila apesaki Tshisekedi mbongo na mwana na ye mpe atiaki bango pression mpe Kabila ayebisaki eke avant le 30 foloba tomoni Kabila Tshisekedi alobi esepelisi population te population alingi na ye dialogue te population alingi baélection te na bapaya parce que depuis 2001 ti lelo bapaya bazokosa biso bazonyonga biso bandeko na biso baya na boloko bandeko na biso bazokufa bandeko na biso bazoviole bango bandeko na biso bazokundaka bango na bamabulu bafosse commune eza ebele na Katanga na Kinsenzu na Maluku na Kimwenza un peu partout Kabila azokundaka bakongolais alors enough is enough il faut to stopper ye alors tolobi ndenge wana tokokota na ndambo ya bakommunike awa tolobi ete bato ebele babengi mpo na masolo ya Fwakumputu na Germany ekomi nanu te na Glasgow ekomi nanu te na Écosse namoni mpe papa lando kuna na Dublin bazozela yango bozela stock asika ezoya nayi koloba yango nanu te mpo nayebi te mokolo nini kokoma soki ekomi na kopesa bino programme nga moko na kokatisa na Belgique France mpe Germany mpo na kodistribue yango na koleka mpe Irlande après nazongi kote oyo ozala malamu alors mpo na bandeko bazali bongo na Birmingham bokende epai ya Pitchen de Corps epai Pitchen de Corps okokuta ye azalaka mingi na shop ya Show Me The Way na mboka oyo babengi Coventry soki oza na baposa ya masolo makambo nyonso bomoni décor awa ezochange Pitchen de Corps asi akoti awa kala mingi te bomona ndenge mongalema ekochange alors merci na Salon Midjo oyo apesi ngai droit ya 200 kilo mpo na kokende kotia na Angola c'est-à-dire asali conteneur na ye abi proverbe 30-30 oza partenaire na nga napesi yo droit 200 kilo yaka na biloko ya Angola nakoya nango Midjo mpe Salon Edo na Manchester
oyo alobi soko lingi suki na yo elongi na yo ezonga ndenge ozalaki bomwana yaka na salon edo okokatama saison d'or alobi boye Kabila bakomi kobenga ye sardine oyo ya kala oyebi cornebif mo baza kobenga yango elenge ye cornebif oyo soko olia yango makwanza ebimi yo na nzoto alors Kabila akomi elenge ye soko osali rencontre na yapesi yo mbote makwanza ebimi yo boke conférence makwanza ebimi yo bokei dialogue makwanza ebimi yo bokeba élection makwanza ebimi yo donc ayebisi biso ke Kabila akomi na nkombo ya elenge ye alors botala na Londres le 30 juin basengi na bakongolais nyonso babima ebele liboso ya ambassade ya Congo na Londres mpona kokende kodénonce 450 morts ya maluku diaspora ezali grande force oyo totikali nango po tochange badonné na Congo Mendele terroriste oyo atia bombe na RTNC na la voie d'Isaïe Akala abanda corruption na ntango ya Mobutu azofinga na Obama alors Obama akosala bango grand numéro avant kende po bakomi même ko se permettre bafinga ye donc liboma plus ebandi bango tango tosalaka video bongisa mais tango tosala video bongisa message zala na présentation elongi ya migugu elongi oyo ezanga forme milongi gugugu etisaka bato posa ya petit soko ozoleka na TV yango moni ba journaliste ata oza ndenge ni batala elongi nini posa ya journal nga nayebi le toza kosala na RTAE na radio télé ya armée de l'éternel passé Sony eza na bandeko mosusu baza koboya baleka na TV mpo elongi na bango ezalaki migugu ezalaki misisa bilongi ya batakala eza bilongi ya batakala ata azotia tioko omona yango ezalaki elengi te mpo kotala na TV alors ntango ozosala bavideo ntango ozoleka na TV soki elongi na yo eza faute babengaka yango photogénique soki oza photogénique te kolekaka na TV te bakopekisa madame Charlie azalaki strict asinga pasteur évangéliste oyo akoleka na TV te elongi nde eza lokola migugu mama Charlie nzamba pomole abi nayebi koza pasteur boyokaka nzembo ya lwambo elongi gugugu oyo wana akoleka na TV te madame Charlie madame Charlie merci mingi do yalobi bato ndenge wana fu bakende na intercession bakende kobenganaka bademon mpo soki demon amoni elongi ya ndenge wana akokima madame Charlie asekisi biso bato ya RTAE kuna na Kinshasa napesi bino mbote mingi malgré beaucoup ya bakolabo biso tozali bongo totiki bino alobi bato baya bilongi mabe fu bakende kotravaille na radio batravaille na TVT donc wana eza masolo oyo ezali koleka kuna donc ezali bongo présentation ezali très important eza malamu mpe yeba public nini ya kolanda yo kosala eloko na soni te mwasi ya kisa moto tobengaka kapwepwe mwasi na bomise na soni boyebi lisolo ya kapwepwe akufa likolo ya biloko ya kolia batie biloko ya kolia aboyi bato balia ayebisi mwasi bolo bakende akufi sikoyo bato bayeba bandi kolela basombi cercueil mwasi azobisa kapwepwe elamuka basombi cercueil soni esali ye mpo bainvite na bakete boyebi lisolo ya kapwepwe bakenda kotie na cercueil bakunda ye mpo na nini aboyaki kolia na bato alors tozomona mama monoko mama Sakina na papa mosekonzo mama mosekonzo akoma kotelemela papa Sakina asalelaki bavideo avukaka ye yebango ke ekosuka mabe parce que kapwepwe asukaka ndenge wana alors tozwi bamessage tellement ebele oyo tokotanga na breaking news ya lelo ezali ete message mosusu yango eyandi bakomi ke proverbe 30 makambo lobi eza solo zala na ntango yango awa zala na ntango ya message bakomi ezali awa alors oui pasteur songi yaya ya mosekonzo Mario aleki na TV alobi papa ngoma yaki te na palais na ambassade atindaki représentant na ye bo awa mosekonzo Mario akosi ke ngoma azalaki na ambassade est-ce que ngoma afindi ye to afundi ye na mbila Mario mosekonzo a lose control elongi kuba alati tombola azonga atika kindoki abombi kosala matanga aleka koexplike biso mpona nini akufeli mwana
abeti ata lisolo te basali matanga te. Jean Tembo akomeli nga boye proverbe ozali suka na mutu tunela biso Mario Mosekonzo ayebisa biso mwasi ayaka kolakisa biso ke auta na Suisse bakobalana akenda wapi mpe ayebisa biso bana tika na Kinshasa na mwasi na ye bakoya poto mokoni. Donc Mosekonzo Mario il faut répondre Jean Tembo oyo ayebi yo bio olakisaka ye mwasi ya Suisse ayebi kotika mwasi na mwasi oyo oviolaka na age ya 14 ans bayeba bana oyo wana okoya na bango mokoni mpe atiki kosala video na kwiti balobi tika kosala video na kwiti mpe changeaka bacoin balobi proverbe elenge asalaka bavideo aza na bacoin ebele achangeaka yo okangami kaka na coin moko na bakiti ya bato ndako ya bato mokolo nango akufa abimelo ata na butu mwasi na ye saki na impoli moto azotia ye anda presha atindaka ye afingaka tala ndenge kutu akomi kobima asalisi badega mingi toujours asalaka yango bavideo lokuta na kokumisaka bato me asalaka mate ya koyembela ya koteya sango malamu te akosukisa na kobenga ye mpe ayebisa ye ke osali erreur ya kokosela alobi mokolo asalaka Jean Tembo alobi mokolo asalaka émission ya koselaki yo video asalaki video akoselaki yo ke bowelelaki mbongo Jean Tembo abengaki alobi osali erreur ya kokosela proverbe 30 makambo mpo azosukisa okala te. Alors namoni makambo oyo tu ndenge ebimi nakumisi nzambe mpo nayebiki alukaki makambo bato ya kwiti oyo bamelaka kwiti balekaka na Ebola TV baleka bayebisa bino bakendaki kozwa visa ya Congo na ambassade ya Congo mpo bake Kinshasa mpo na nini mpe lokola bazokende kozwa visa bandimita kozwa visa mpo bake Kinshasa bayebisa bino passeport européen ya mboka nini bazala nango mpe mpo na nini balobelaka makambo ya Congo parceke toza na bapreuve tomonaki bango bazwi bavisa do bato tu basalaka na Ebola TV bauti kozwa bavisa mpo bakende Kinshasa toyebi te bakende tosali puisque bango balobi bazalaka bakolabo te. Donc eza masolo oyo eleki mikolo oyo na mboka na biso elakisi bato bazokosa bato bazoloba lokuta bato baza bakolabo me bazolingaka kondima te. Alors tolobi lisusu ke na kati ya masolo ndenge ezokende totikali na nzela kaka moko ezali bato na biso oyo tobengi opposition boza susu na mituna kotuna te boza susu na likambo koloba te parce que fevere epesemele bino etikali bino botelema bobimisa peuple mpo Kabila asi alakisi position na ye ebana mboka balobi tokokendaka jamais na baélection na bato oyo parce que il faut nanu tolibere mboka. Alors na utozwa message mosusu batindeli nga awa zala na ntango le plus tôt que possible oyo batango awa alobi boye les Congolais de la diaspora doivent porter plainte contre Etienne Tshisekedi, IDPS pour escroquerie et association de malfaiteurs. Donc, voilà les balobi. D'ailleurs, la campagne de Tshisekedi a été financée par Joseph Kabila avec la bénédiction de Louis Michel. Cela étant, Tshisekedi savait bel et bien qu'il ne gagnera jamais des élections, même s'il est voté par le peuple congolais. Déjà à cette époque, les combattants sages ont demandé à Tshisekedi d'orienter la population au soulèvement populaire car on a fait les élections dans un pays occupé. Non, Tshisekedi demandait au peuple congolais de rester calme si Kabila ne quittait pas le pouvoir avant le 6 décembre. Il lui donnera un mot d'ordre, mais jusqu'à présent, après ça, mot d'ordre. Donc, Batbalobi, tu peux compter sur Tshisekedi. Tshisekedi a prouvé que Azala n'a collaboré à aider Kabila parce que la population est bimaki pour que nous sala babengi kobima pour nous sala soulèvement populaire afrina bango ba lobeli nga so balobi ke bolanda pe discussion ya Tshisekedi na ngwanda te parce que bango mibale baza ba mubutiste ba oyo pe bazo aider Kabila na Congo baza ba mubutiste, c'est-à-dire ba mubutiste nyonso ba décider na bango bazwa mbongo ba aider Kabila na ba Rwanda batika na pouvoir. Alors tozala nzambe ya Abraham, nzambe ya Ale Moloto oyo Ale Moloto alobaki te Congo ezali Jésus qui s'azali roi Congo a touché opposition à Kinshasa baza déjà mature baza mbir vidéo sur esili na kotinda ngo et pas honorable Martin Fayulu na kotinda ngo et pas Mokia na kotinda ngo et pas ba opposant nyonso ya Congo
nga na kontaka kamere lokola opposant te nayebi ke azali moto ape perde aza ennemi ya Congo bolanda yango boyeba ke bale sikoyo etikali na ka na bino population ya Congo mobimba ezotala bino toza suna eloko mosusu te soulèvement populaire tolanda makambo esalamaki na Burkina Faso tolanda makambo esalamaki na Burundi nde ekochange masolo. Alors tosilisaka breaking news na kati ya proverbe. Tata moko auti na ville na Kinshasa amati na taxi amati liboso. Sikoyo kaka lere ayoki ke Tshisekedi alobi tokende dialogue ya amati na taxi abi mboko ese lembi mboko vraiment elembi tolembi masolo oyo Tshisekedi akomi mokolo olia aloba malamu tobima libanda tozwa pouvoir ye alingi kaka dialogue tolembi bango baya kaka baya na bango kaka baya sikoyo baya kaka balibere mboka sikoyo ayoka mutu moko alobi na se abi de papa banani yango baya papa wana lera balusi miso boye atala amoni mutu moko aza na teni ya lieutenant avandi na nsima yoka papa na po ayebi grade abi mo lieutenant nazoloba boye yesu alobaki etika moke aya lokola yesu aza grand combattant yango nalobi yesu aya kaka aya kozwa mokilo aleve biso yesu aya na bato na ye na bapierre na bayudas na basimoni baya kaka baya kolibere biso mpo tolembi na nzala nzambe apambola bino na mboka Congo touti kolanda papa Molière alakisi ndenge nini bakonzi ya Congo bazosomba basoso oyo eza na maladi mabe na Turquie bazosomba bakisi ya bachinois oyo ezoboma bato c'est-à-dire génocide ezosalama na Congo eteyo